Mwasi ya baby, mwasi ya bungi, mwasi ya baby si kozala na ye. Nyonso wana po mwasi aza mal formé. Po mwasi aza mal enseigné. Na yoki awa balobi mwasi asili gu. Nabi seke basi bakomi ba mfumbo we. Nzoka bazalaka pe na bagu. Kasi nyonso eza senema mabeti. Mwasi alobi ngai kombo nanga kanga papa. Le tosolola bo mwasi. Lokola ebimi kuna tika to lobango. Mwasi alobi nga kombo nanga kanga papa. Lokola za mal enseigné ayokaki bachaka kib magie. Oyo composition nango yebite babakaka. Yasali nini? Abaki. Ayebi conséquence te. Les réseaux sociaux tozo monango eza moko ya biloko ze détruire soko yebi ko salela yango te. Surtout na basi. Moi ça zi bolumbu nyosa ye nango na téléphone. Moi ça zi même une naissance ya mwana na ye ko banda na zemi na ye na première moitié comme na 9e mois amikanga ba photo soki asilisi ya bio soki baby shooting soki baby nini oyo balobaka na eteni wana à s'exposer. Mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et ça moko eloko zo détruire basi. Moi ça moni soka za na téléphone azuka ka partie eza négatif. Menga na kolikia na eteni wana poto rejoindre kilandi matunga. Moi ça na posa za na goûter posa ngaingaite aza pondute aza sosote aza ntabate. Soin ya mwasi esengaka complication te. Tata mokela sala biso naturel. Acheli biso mai o ezali naturel. Soko za susu ndenge tata mokela sala la ote landela seke za infection. A part wana to ana posa ya goûter. Po biloko wana eza conférence musuto boye la bino lisusu. Poto limbole la bino. C'est très important. C'est très important. N'ayez que ba homme genre na biso ba okakola biso te bazaya. Biso moto za komi baby sa ya mwana sikane kendaka na kendaki na oyo na zongaki na oyo na salaki na oyo na zongsaki na oyo bazaya bokeseni biso moko. Nyonso aneza nini suite à mauvais enseignement. Tozo zo oyo te kotonga tozo zo oyo eza eko détruire. C'est chaque ndungu. Topé c'est 10 minutes yambo tokende na question réponse eza conférence toloba kine bandeli bolengela ba pape na bino bolengela be komeli po mitune koya. Yambo tokende na mituna topé c'est 10 minutes pour na clôturer conférence na biso et tenia mokona lelo. Matondo mingi mama motambusi na kopesa biso lisusu maloba po neteni ya mibale. Nete na biso ya mibale mingi tokinto lobela mwasi na kati ya libota. Ingeta mwasi na kati ya libota tozomona ndenge nini mabota eza ya kokufa makasi penza ya makasi. Baeli biso parité o tozo kalelo parité na ebi pete parité wana na tanga bakoko na biso ezalaka to ezalaka te. Lelo na kati ya parité wana mwasi azuna no betide na ye o ya uti ko tanga ya milaye na kati ya ba université amemi yango ti na kati ya libota. Mwasi akomi lolenge moko na mobali. Na kati ya libota responsabilité ya mwasi alingi lisusu kosala yango te po balobi na biso parité. Ye wana alingi mobali alambela ye. Na ebite libota wana tango mwasi akomi kolinga mobali alambela ye. Na ebite libota wana eza ya kokufa to eza na bomoi. Pona kotala boye komona makambu ya bongo eza deja ya kokufa. Donc kufa deja koti na kati ya libota wana. Na kati ya libota mwasi azawana pona kokokisa oyo nyonso babengi posa ya tata soki bazana bambasi pe bambasi.
kasi kotala mwasi ya lelo na kati ya libota alobi yambwa sukola bilamba mobile na ye fo mobile afuta ye mbongo eza eloko ebomi makasi suko tina na yo mwasi eza nini po yo kosukola bilamba ya tata te tato azokende koluka tato azobimisa energie azotambola na susi libota nange kozala ndenge nini mwasi nanga kozala ndenge nini bana nanga bakozala ndenge nini mais de retour yo lobi te tata ngane na tikalaki na ndako nde na tie manzaka nanga boye badini nango yo moko sokola tala wapi epai mabota ezokeye na kokufela mwasi akendaka kosala tata akendaka kosala alobi na tata ngai mpe nakendaka kosala yo mpo okenda mosala soki tozongi na ndako esengeli biso mibale tosala tala libota esika ekufeli na tâche oyo ya yo mwasi okoki kosala mpona mobali na yo yo olobi te biso mibale tokendaka koluka esengeli mobali na nga mpe oluka na eteni wana libota ebebi ekufi koyokana ya malongo ekozala te ndenge kilandi na biso alobi donc tata akomemama ndenge oyo yo moko mwasi ozomemela ye donc mabe ekoti na kati ya ndako mwasi oyo alandaka mobali na ye na balabala likambo bakoki kobongisa na chambre eleki salon ebimi libanda lupangu ekatisi ekomi na balabala tala mwasi wana ndenge azosilisa mobali na ye yo za mobali tala yo boye botala biso mwasi ya lolenge wana libota ebongi libota ebebi kasi na bakoko na biso bazalaki ata likambo yango eza ya lolenge nini soki ezalelaki na chambre babandaki nango na chambre bakobongisela yango na chambre bakosilisela yango mpe na chambre kasi bino baye ya salon bokoyeba teke likambo ezoleka na kati ya tata na mama wana nde libota ya solo libota oyo ezalaki na kimia ya tata mokeli kasi mabota na biso ya lelo te basi tokoma kolanda batata tina misala salaire na ye azwaki na monaki yango te na ye koyeba azwaki to azwaki te azwaki combien mpo na nini te ozela tata na ndako mpo tuna oyeba salaire na yo me yo olandi tata tina balabala toyebi te ekumbi nini boyokani bomoko to bokabwani ndoka mwasi oyo tozolobela awa aza mwasi ya soumission na nyonso na ndambu te me na nyonso ezala te ozalaki na raison na yo me lokolo oza mwasi oza moyambi yamba nanu lolenge tata apeseli yo bongo nsima na yango yo koya kopesa raison na yo kasi ya yambo eza yamba nanu mwasi aza moyambi ayambaka na lolenge nyonso yango ekozalela akoyamba yango po mwasi nde ametrizaka situation quelque chose eza ndenge nini mwasi nde akometrize kasi soki yo longwe mwasi oyo okometrize situation obimi ntina balabala otikali lisusu mwasi ya malonga te yango ozomona meme na kati ya kolia balobi na biso tolona me tolingi kolona te lelo oyo bayeli biso ata baloso oyo tozolia tomona bapanzi na bafacebook mikolo oyo kete bolia makoma te batie poison ingeta me eza sachet ata poison oyo batie te me yango eza sachet oyo basali ntango ozolia sachet na nzoto na yo ezokumba nini ntango ozolesa bana na yo to mobali na yo sachet wana ezokumbela bango bomoi tokufa nzoka esengeli na biso tolona ntango tokolona nde tokolia oyo ya malamu oyo ekopesa nzoto na biso kimia pe oyo ekopesa biso bomoi mulai me lokola tolingi wana kolona te tolingi kaka tolia oyo bazoyela biso nde pasi balobi na biso tobokola bibwele tolobi te soso wana Kongo aliaka sali te nga nalingaka ye te nga nalingaka wilki ingeta kasi na kati ya wilki na bino bandeko bozolanda biso batie produit moko na kati oyo babengi dioxyl ezosala 26 ans na nzoto ya moto avant ebanda kosala réaction yo olie déjà combien de soso pe boni combien de 26 ans na nzoto na yo oyo ekosala réaction lobi ntango oyo okoma kotungisama obosani ke na liaki oyo elongo banaki te olobi tata mwasi ndoki
te voisin wana ndenga monenga kana olamba yenda lokinga te totala nini tokolia, nini tokolesa mabota na biso, nini tokolesa bana na biso oyo bakotonga mokili ya lobi. Tolia po na esengo ya kolia te, me tolia po totonga mosuni oyo ezwa bomoi. Po tolia oyo kotonga bomoi esengeli na biso to bokula. Esengeli na biso to lona. Esengeli na biso to misale la biye ya bopeto. Yango nde kosunga mabota na biso. Oyo bazo memela biso ekosunga mabota na biso te. Ezaka ka tango nyoso pona ko détruire biso. Mokolo na mokolo butu na moi. Lelo totondi ba cirrhose de foie. Eye na kata kolia. Totondi ba kyste ba myomi. Eye na kata kolia. Mais soki tomi lone laki. Kasi tokoki kokweya na kata ba maladi wana te pona tango ya bakoko na biso maladi wana ezalaki te. Esiko bakomisi biso molo pe paresseuse nde sika pe to lokoti bokono ya motindo na motindo o ezoboma biso butu na moi o tozolukela bandoki ndoke sengeli to luka bandoki te ndoki mundele o ya yeli biso biye o eza ko boma bomo ina biso. Donc polo bito zala bato ya malonga lelo biso molongo baleke ya kimpa vita na nzela ya fumu ne sonya nzila o yazali kotangisa biso nsiku oyo epesi biso boyebi ndenge totelemi liboso na bino nde tosengi bino bandeko na biso boya kotanga nsiku pote biso nyonso tozwa boyebi wana tobengana mokili ya mundele oyo ezomemela biso kufa tobengana mokili ya mundele oyo eye na distraction pe makambo ya mabe soki biso nyonso tozwi boyebi tokoyeba na kozwa mokano pona koyeba kobongisa bomoi na biso na kati ya mokili ya tata mokili. Kasi soki toye tende yango eza likambo ya pasi kasi nasengi bolimbisi na bino banso baye bozali kolanda na motema nyonso ya bolingo oyo tolingeli bino pona kotalisa bino maye oyo boya fumu ne sonya nzila azali pona kotangisa mibeko mya bikela pote bino pe bozwa bososoli wana tolongwa na kati ya mikakatano miso mizingeli biso oyo monguna amemela biso monguna yana oyo nyonso pona bénéfice na ye pona kolinga biso te me pona bénéfice na ye soki ezalaki pona bénéfice na ye te akoki koyela biso nyonso wana te po mundele alingaka biso te akotikala pe kolinga biso te me posa na ye ezali azwa oyo tata mokeli atia kati na biso posa na ezali asilisa biso me ye hérité bomengo oyo tata mokeli atia kati na biso ndoki eza ya biso tozwa boyebi wana tozwa bososoli wana toya kotanga po ete tozonga na maboko tata mokeli po te tata mokeli akoba lisusu na kolakisa biso nini esengeli tosala po te bomoi ekoka na kokoba ntango nyonso yango wana mwasi esengeli ozala mwasi ya tina oyo akoyeba kobomba libota na ye oyo akoyeba na kobatela nyonso eza nzinga na ye tina na yo eza kaka mpona tata te me tina na yo mpe meme nzinga esika yo ovandi na baninga lolenge ya ezaleli oyo yo kolakisa ekoyeba mpe na kobongola baye bazali pene na yo ekoyeba mpe na kobongola ta mosu na balabala na bino ekoyeba mpe na kobongola ta mosu na liboto oyo outi ezaleli oyo kotalisa wana ya botata mokeli ya malamu ya koyeba kotosa libota na yo ekoyeba pe na kobongola nzinga kasi soki ezaleli na yo ezali oyo elongo bani te ekoyeba na kokumba kaka tango nyonso kufa oyo tozali komona ndenge kilandi bao totalisa biso awa lokola totambusa makala na molimo ya monguna lokola leki yango tozomona mokili ekomi komelama na mai mabulu ekomi kotimolama pasi bafulu biteni nyonso mesika mwasi aza tokoki komona meme fulu na kati ya lopango te tokomona mpe fulu na balabala te mwasi aza mobongisi oyo amemaka bopeto me lelo esika mwasi aza okuti fulu lokola mwasi aza te ntina ya mwasi eza nini nzoka balobi mwasi akomema mbongwana nzinga esika ye avandi soki nzinga na yo mbongwana eza te ntina na yo eza nini donc tozonga basi oyo baza baresponsable na mission oyo toyaki nango tata mokeli apesaki biso ya koluka kobongola kopesa kimia kopesa esengo na biteni nyonso kaka mwasi wana ye wana tondi na kati ya biyamba bapaya me biyamba wana tala lelo ndenge tozali kaka na kati ya biyamba wana oyo bazokende koyoka olie bongola ezobongola nde mbongo wana ya mabe koleka
tosengi basi o wana batondi kuno bazolekisa ngonga ya pamba botika kolekisa ngonga na mangomba wana boya na vutuka vana mpambu vidila bozwa boyebi bozwa bososoli po botata mokeli ezonga tozwa responsabilité na biso na kati ya mabota pe na kati ya mokili matondo tosuki bongo na kombo alongo fumukimba tobeteli bango maboko tobeteli bango maboko nayoki intervenante ami bala lobi tovutuka tozonga nisiko tobungela toya kotanga nsiku kolobaka bakomami biso suna lingomba na bango toyaki makambo ekomi so kokende kuna ekomi susu soki ndenge nini ekomi susu soki ndenge nini oui baza na raison mpo ani bazala na raison tolobeli lelo mwasi boyo bana lingomba ana kuna bango bazalaka na kitambala na lingomba ana kuna bango baliaka kaka boye soki eza mpona bien ya mutu ntango tozoloba nyonso ezalaka na baconséquence mwasi ntango osalisi suki bandako mitala toka na basuki naturel olobi tenga suki nanga fo elembe kombo na kwa suki ya mundele me batiaki oyo na suki ya naturel mpo na nini na Afrique conservation ya moi ya chaleur na mutu na yo yango wana oza na suki na makasi wana yo lobi te suki ana elemba me atoki elembisa suki wana lobi omonaka nini ekozonga naturel esa nini siko mpo ani tozwa mayele oloba teke ndenge nasesaka suki wana eza nango malamu te otie choko obebisi poso na yo lobi ebeli batampon ekopesa mayele te koloba mpona nini natiaki choko soki ezalaki malamu mpona nini natiaki choko me sikoyo tala lelo elongi ndenge ekomi soki batengaka na nzela nokaka kotalanga te tomona yango na nzela yango na bamama baintervenante na biso bazozwa na bango tangu mpo batalisa biso nyonso wana parce que rôle ya mwasi eza mwasi mpo aéduke ntango tolobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ezaka slogan te mwana oyo abotami na zamba mama akufi akoloba nkota nini akozala na nkota koloba te mpo aza na mutu te yango wana balobaka mwana kota liboso alobaka eza nani kota ya mama na ye ce n'est pas pour rien bato wana balobaka langue maternelle mpo mama nde akoloba mayo oyo akoloba yango mwana akokopie soki obotami na zamba moboti aza te mama aza te mwana akoloba te soki mwasi akotonga te mwasi akotonga tomona te kaka mwasi faza ntango toloba kotonga yo mwasi azala mason te kozala ya mwasi nde kotonga société oyo me mobali mpo azala malamu aza na besoin ya accompagnement nayo kaka balobaka bayi lopoto derrière un grand homme on trouve une grande dame une grande femme siko bato wana o mokili epesi biso opportunité wana oyo wuta na mokili ya molimo place towutaka tata mokili abaki te mwasi aza itili ye mosangisi ye mobandisi siko mwasi oyo wana ozaka angulu okotaka na potopoto naza manzaka naturel mais ntango obakisi manzaka artificiel okomi kodépendre na manzaka wana moosala mosala eza te yo moko nano egenaka yo te batia biso basile oyo ya misu naturel mpo oyo eempêche motoki yo lobi nga fo natyango nalongola oyo natya oyo bakoma kotya wana soki nini bakoma kotya mbala moko crayon elongo etikali yo libela bongo nani ya mibomi yo moko mpo olingi olongwa mwasi ya naturel olingi okoma mwasi ya artificiel miso ekomi soko tye oyo namonaka bato miso ekomi onire akomi otalatala ayeba te
alali miso za ko kanga mato miso za ko bo miso mona ka etikala ka boy e kanga maka sute bo monte ke sa pinisho bande ko basi oto mi pesaka ba bakomosa na chirurgie à lèvres mbebo nanga mwindre kwa muto amela makaya tata mokela sala obongo yo bifo comme rose ni elakisi ke mbebo sala rose oko salisi yo banda wana mbebo tikala rose lokwa mutole mafuta dendo nyonso wana nani mwasi abosani ebandeli naye akomi artificiel olingi tolo makoma me yeba peke moteur eza motema eko supporter makoma wana te ponde basalaki nga tolo boy na motema nanga na moteur nanga basalaki yango déjà par rapport ya tolo nanga eza lokola moteur ya ketch olingi ochango na grand car to moteur ya grand car oyo ochango na ketch eko démarrer so tie moteur na moteur ya ketch na grand car na ebite na ben soki moteur wana ko sale siko biso tokomi na niveau wana yango te bino bolobaka na eteni wana o corriger nzambe eza bongo te na kolika eza bongo mwasi enseignement malamu ezozanga mwasi yango soyoka bandeko bazoloba ntango nyonso boya epai na biso na vutuka vana mpambu uvidila bokoma na boyebi oyo bango bazwi epai ya nesongi ya nzila mpo bokoma mpe lokola bango tokosisa matière te lelo bandeko na ngai mabawa makasi mpona baintervenante na biso toleki bongo na mituna na bino toyeba ya solo bolandi ntango mosusu bokolanda mpe mituna ekozala te tolandi toyoki esileli nka bongo ntango mosusu ozala mpe na motuna moko obina koki nabakisa yango balobaki eloko te me motuna etungisaka nga na ya kotuna yango mpo nazwa biyano tobandi na babiyangami na biso mituna toyambi moto na biso ya liboso baintervenante bozwa lokasa bokomaka mama oye opesi biso kombo ovandi wapi kombo na nga bwana mama bwana navandi na Kinto na quartier 4 merci beaucoup tolingi totuna boye po biso toza mutu asanganaka awa abenga biso mingi abina biso ke losambo tosambelaka wana ezosala ke mboka ezika ezosala ke bato bapanzana siko tolingi toyeba losambo yango tosalaka ndenge esalaka ke mboka ezika bato bapanzana na lolenge nini toyoka nano awa. Merci beaucoup maman. Motuna ya mama bwana toyebi te tozwa série de 3 ou série de 4 avant. Merci maman beaucoup ko vanda sima tokopesa maloba na ba intervenante na biso ma bwana lobi ya sambela ni tenyo wana. Eza bongo ndeko ne asambelaka awa alobaka tango nyonso lo sambo na bango oyo bango ba mama bwana basambelaka ya mwana ebebisaka mboka ezindisaka mboka ezikisaka mboka boyambi motuna motuna mosusu yambo bandeko ba toleka na biyano mbote na biso mbote mama moke Julienne Nyeta mama moke motuna na bino motuna na ngai ezali boye namonaka meme ningomba na bino bolataka foulard meme tina ndako po namona bakimbangiste mingi na ndako balataka te me bino bolataka yango nayeba bolataka ngo mpo na nini po moto abengi nga awa bosambela na ye mama boduka yango nde na ye na invitation na ye. Mama boduka mwana kina kitambala mingi mama moka lobi amonaka tulata kitambala ya biso elongwaka te tina ndaku tina bisika nyonso mais alobi bandeko etenyo mosusu bango ya bango soki bana bandaku kitambala elongwaka wana motuna ya mibale ya mama moke toleki na motuna ya misato mbote na bino mbote mama kombo na ngai mama Helene nani Ikwama Ikwama kombo kitoko Ikwama elakisi nini oloba sima wana tena secret na ozela oyo oyebisanga Ikwama elakisi nini bon
bon ngai na ye awa bamemi nga pa moto asambela a mbala mingi namona bango bakendaki église chaque fois nalingi nayeba ngai nasambela na église mosusu me mpo na kokende pene église ndenge bango bayaka esalamela nga te me bango bayaka chaque fois nalingi koyeba ndenge bayaka église donc eloko nini oyo bazwaka vraiment makasi na ndenge bayaka a merci. Mama Ikwama linga bien yeba nde boyaka awa église na bino chaque fois bozwaka nini bongo po yo penda ata koto sambela kokokenda mingi te akomi deja ya biso awoyeba lelo tina motuna ya mine po toleka na biyano tozana na babianga miawa mbote mama kombo nani Mama Mputu. Mama Mputu? Motuna na bino Mama Mputu. Ba, ngaya uti na mbanzangu na sambela na aseka. Siko na yoki aba bino bo sala boleka biloko vive fete, boleka biloko kibite ngina yeba tina na ngweza nini. Matondo mingi Mama Mputu alobi, merci beaucoup. Ya sambela na aseka, ayoka bino boleka biloko ba kibite, ba goûter. Baguango pena ebite bagudanze bino bolia ngote alinga yeba tina o bino bolelaka biloko wana te ba intervenant boza bino mibale mituna eza mitano boye balolenge ya komika bolala mituna po bopesa biyano na bandeko ba intervenant bo fongola mikroko to bandina nani kilani matunga to bandina na lengwa ndungu seje kandungu matondo mingi mama motambusi na opesa biso maloba mpona koyanola eyano ya mama bwana batuni biso balobi bango na esika basambelaka losambo na bango epelisaka moto ememaka bitumba esalaka nyonso esalaka ingeta eza bongo mpona nini esalaka bongo totalisaki awa ete bonzambe bamemelaka yango batu te bonzambe babotamaka na yango donc biso baindo toza na bonzambe na biso oyo bakoko na biso basambelaki oyo ekumbelaki bango kimia mpe bomoi molai kasi bonzambe oyo bayaki nango ndenge totalisaki lokola eza bonzambe na biso te yambo nanu mpo ekota na mabele na biso ekotaki na makambo ya lolenge wana babomelaki nango bakoko na biso bakatelaki bango mitu bakataki bango modo basalaki bango ya pasi po eza ya biso te donc bandimisaki bango yango na pasi ekotaki na mabe yango wana omoni kozala kopratike bonzambe wana ere nyonso evre nango wana lokola ekotaka na mabe yango ezokoba kokumba mabe wana donc po mabe wana ezala te mama bwana esengeli kotika bonzambe wana kobimisa yango ezonga epai yango euta ndo komona bitumba wana ekozala te moto wana pe ekopela te nyonso wana ya mabe ekosalama te donc esengeli tozongela bonzambe ya bakoko na biso po kimia ekoka na kozala bonzambe eza ya biso baindo donc tozongela nzambe ya mpungu tulendo na nzela ya walongo mfumuki mbangu na biso bamindele biso sika tokendaka eza tonzimia bamindele nde baya na losambo wana ingeta lokola bango nde bayaka nango lokola eza ya bango ntango oyo bino bozosambela bobimi directement bapaya na bonzambe wana eza lokola mwana na ndako yo oza na mwana na yo mwana ya vaze alobi te baparent wana bango te nga na mvie papa oyo to mama oyo mpo bango baza na bomengo baza na nyonso nayebi te mwana wana soki ayepa na yo wi akokuta bana okolinga ye eske akozala kaka ndenge moko na mwana oyo boti différence ekozala ndenge biso mpe bayindo toza na bonzambe wana matondo tokoyandola na motuna ya mama Mputu
balotuni biso bango balobi bauti na aseka me ntango baye awa na vuvamu bakuti toliaka vivre fe te, toliaka gu te, toliaka kibe te, toliaka nyonso wana te. Ingeta toliaka yango te na ntina. Ntina nini toliaka yango te? Eza oyo ezotonga nsuni na biso te, eza oyo ezodétruire nsuni na biso mpo eza naturel te. Na esika olia vivre fe lokola poisson, okoki kosomba ta ngolo oyo eza naturel, olambi olie ekotonga nsuni na yo. Na esika olambela tomate ya mbuma ya linzanza, esengeli osomba tomate ya mbuma ekotonga nsuni. Na esika otia kibe na kati ya wangila luka lizudi toki ngoni tia na kati ekotonga nsuni. Toboyaka kolia yango po eza naturel te, eza artificiel oyo ezokende kodétruire banzoto na biso nde ntina toboyelaka yango. Donc esengeli tolia oyo eza naturel oyo ekotonga nsuni na biso mpe oyo ekopesa biso bomoi, nde ntina tolelaka yango te. Matondo mingi na motuna na kolikia bozozwa bongo biyano. Mamputu ozwi biyano toliaka po totonga nzoto, toliaka po totonda te. Soki olingi olia po otonda, soki olia biloko epola pe pozaka na nzala otonda. Toliaka po totonga nzoto. Oyo ezo détruire nzoto toliaka yango te. Biloko wana na banzi intervenant expliquaki soso ba eza na 20 batiango kisi moko esala 26 ans. Soki oyebisanga zwa mbula na yo moins 26 ans. Combien de soso olia? Soki olia 3 soso fois 26 eleki na mbula na yo. Sikoyo wana eza liwa te. Pona ni losambo na banzi o babi losambo na bango bebisaka mboka na banzi bozwi biyano. Soko sambeli ya biso to sambeli ya bapaya ezalaka na conséquence. Kilandi matunga kitambala polygamie osambelaka sambelaka ebita ya to ayate. Matondo mingi nengwa mama na mituna na bino botuni biso. Mama moke ya solo biso na vuvamu tolataka bitambala. Tolataka bitambala po na nini? Yambo toza na kati nao ya mokili ya libebi. Soki yango esala ko pasi po vutuka yebana noza na mokili ya libebi. Bakoko na biso balataka nao bitambala te na bolenge na bango po bazalaki na mokili ya botata mokili ya bopeto. Kasi biso lelo kolendela mopaya to mundele tango ye na maele mabe amemeli biso pe na milimo mabe. Mokili to vandi tiozotala video yo eza vide te, eza entouré na milimo ya peto te, milimo ya bosoto, milimo ezo memela biso maimanso ya mabe o bozomona. Nde yango biso tango tovutuki motu na biso lokola motu eza cerveau monteur ya nzoto mobimba, esengeli na biso to finika yango, to voile yango. Na tango toko voile yango yo sali yango physiquement omonika olati kitambala, mais sur le plan spirituel e bombi yo pendengo lala ko finiki dra omoni malili te moyoki malili nde mo beto finikaka mutu contre l'esprit wana omoni bango te osali loko batami bango osali ka geste wana ko latango sur le plan physique olati, mais sur le plan spirituel osali na mipepe nyonso oyo elongo banite oyo koya kokota yo ebebisa pe cerveau na yo. Donc ezo protéger yo, eza protection mobimba kitambala. Eza kate na loyenge poto mibomba ekomisa biso bakoko te, eza na rôle monene ezo zipika biso contre l'esprit nyonso oyo eza koyenga na mopepe. Matondo mingi na kolikia neiteni ya mibale ya mama ikwa mama ikwama eloko nini bato bayaka awa bazwaka bo
na kolikia eloko ya pamba nanu na muki eloko nyonso mutu asalaka ezala na intérêt. Bayindo to mundele ntango alongwaki na mabele na bango aye na mabele na biso ayelaki nini? Intérêt. Aye kokosa biso na bonzambe na bango mpo na nini? Intérêt na bango. Po biso ka devie biso bilembo na biso ekozala ya kokangama. Toko recevoir te nini oyo tozwaka epai ya tata mokeli. Sikoyo yango wana nzambe ya bakoko na biso bamoni ke tokosamaki bauti kotalisa bino awa epai CG Kandungu. Lolenge tokosamaki na mayele mabe ya monguna esengeli na biso pe nini? Na kolela na biso mokila molimo eyoki nde batindelaki biso pe baya biso baya. Relation spirituelle eleki nyonso. Bayaka pamba te. Bazongi na kati ya ndaku ya tata na bango. Na kati na ndaku na bino okozala libre. Okosala okokota na shamba papa na bino, okoti na shamba bayaya, okokota ozobima. Muta otunde yoke lukani, yoke sani bima abenga note. Pona nini? Oza pa na bino. Okozwa onyo soza nango posa. Likama soko ye babotino bako protéger yo, bandeko no bako protéger yo. Pona nini? Poza pa na bino. Siko bae o bayaka awa. Ndenge yo yeboye milobake na ye na kati ya ndako ya tata na ngai. O naza libre. Mokili na bino ya molimo basepeli. Bakoko no yo moni ko eko sala eloko te o répondre à une invitation. Mais oye déjà au kotine tumba o esike kangama kindengo kotika a ofongoli déjà déclenchement moko oyo monguna kangaki na libota na yo. Bayaka bazonga kaipa ya tata na bango. Butuka vana pambu vidila eza bonzambe ya solo. Bo tata mokeli kati na biso o ezo kotisa biso na mokili na biso ya libongisi. Na boyokani ya malonga o mundele tango ayaki akataki relation spirituelle ya biso na bakoko na biso na mokili na biso ya molimo. Siko biso tango tozozongisa ba relation wana o mundela yaki kokata. Yango ozomona mabe mingi ezosalama sepela grâce ya biso bavutuka toza ko arrêter ba makambo ebele. Po soki na milimo o ezotondela biso ya munguna nde toza o toza te. Donc bazwaka ya mingi tozwaka ya mingi pe sengo makasi bososoli pe boyebi. Omoni nyonso tozotalisa. Eza po tozwi boyebi po ka toyaki na vuvamu. Nde tolobeli o nyonso pe yo pe oboti mutuna ya kotuna. Mais so tolaye na libanda nyonso baolakisa biso te. Toko bénéficier nango te. Tokela mokili ya sika te. Nde koloba te ke bazwaka nini bazwaka pene ya mutu ya pe bazonga nde yo pozana tosepeli ozongi nde na maboko ya tata na bino. Tozokoma na série ya ba question kitambala pona nini kitambala biso sur le plan spirituel soza na kitambala te zelo kwa mutana azabo lumbu tozwaka ngonga tamsuma mabo duka mutamemiyo awa monisaka ngote azaka na ngonga o azana kati ya ndaku na ye na tata akokatika la mutu poelele po motune sa nini ezwa mupepe soka lika maboko na porte mupaya ye fala ta kitambala mbango akobima na miso ya bato te me azana ngonga na ye o atika ka motu na ye poelele na tata soki bazana tata poza mupepe soki ngonga ya zomi na mwambe 18h olati kitambala po bango bayaka tobaki na bino matière eza mozindo toko recommande na bino baeboye lelo boye na kati ya lisanga vutuka vana pambu vidila na conférence o molonga baleki ya organiser toza na buku moko a bakomi biso banengwa eza très capital soko tangi buku oyo na bandi na quartier babandoko betolo maboko mikolo nyonso oko changer izaleli biso banengwa bien que balobi biso banengwa ya vuva mume eza malamu pona nengwa nyonso mama nyonso ako akozana buku oyo patunga bomba nde bangisa bino te ayeka kosungo te bosoki yo obeli lelo soki azalaki te ozaka bino mibale to na mwana ya bebe bosuka wapi me nyonso na ntina mituna toleki na mituna biso tolobaka te lia mbote noa mbote
o bozo mela wana kokantango jus wana te ya rouge wana eza naturel basalango na billet ya naturel olingi seka kosalango omoni biso na suka mituna totomboli misapi tozolia baza na mituna mpo tobenda suka ya conférence na biso oyo lelo molonga baleki balongwaki esika bazalaka baye awa na quartier 5 na njili na avenue Bonbon sucré koto banzoi bazara mingi yoka avenue Bonbon sucré tobaki tosala ba homme genré papa motuna kombo na bino matondo mingi kombo na ngai papa Landu Zudisa ngai navandi na quartier 9 ngai nasambelaka mpe na pevalongo mais mandenge nalandaka maloba ya nesongi ya nzila vraiment na télévision lere nyonso vraiment ekotianga na mopanzi oyo yango nalinga tuna mwa motuna ndenge nasambelaka kuna me makambo nazwaka epa nesongi ya nzila napesaka yango mpe kuna eske eza mabe to malamu mpo bango bazalaka bazosambela kimbangu bazosambela lisusu Yesu me sikoyo ngai nakotisaka kaka mingi makambo oyo nesongi ya nzila alobaka meme ate mpo bamama nalandaka yo mingi mpenza tina yaki awa na banda kolanda émission nde bonda kotia ke programme ya bamama ekezala awa na quartier 5 lokola nayebi vraiment yango naye koassiste yango nazotuna motuna eske eza mabe ndenge na enseigneaka su makambo toyokaka awa kuna to ndenge nini matondo mingi papa Landu na motuna na bino wana tozongisi matondo na DG Vom Télévision balobi bana njili Vom Télévision 5 sur 5 donc changu tombe na Vom Télévision donc toyami mobianga mi oaye na nzela ya etando motuna epai na bino ba intervenante papa lobi yesa na pevalongo alandaka Vom Télévision alandaka mate ya nesongi ya nzila me kune pa na bango baza na walongo fumungi mangu na Yesu me yazwaka oya biso awa amemaka kuna biyano epai na bino mabeto malamu matondo na mama motambusi na biso na kopesa biso ndingisa ya koyandola na bituna ya papa Landu. Papa Landu maye bolobi awa ya kozwa ya nsiku pe komema na lisanga ya mpe valongo soki ezali mabeto malamu ezali mabete po etinde ya tata mokele ezali ete bayindo banso bakoka na kozonga na esika babungela donc musala obino bozosala eza bozozongisa bayindo bazwami neteni wana ya mpe valongo bazonga na esika babungela epai ya walongo mfumuki mbangu na biso wangitukulu wa masivi walunungu walulendo bayeba bango pe bayeba kotosa bango bayeba bongo pe kosalela bango kolanda bango lokola mokonzi pe mobikisi na bango eza mabete eza malamu bokoba pona kotangisa bandeko wana bakoka na kozwa bongo boyebi kasi tokosenga na bino moko boya kotanga po bozwa boyebi ya nsikisiki o bokomima pa ya bandeko wana po bango pe bakoka kozwa boyebi lokola bino pe basosola matondo mingi tozokoba na motuna totikali bongo na minute soki ebele zomi na mitano 15 minutes po toclôturer motuna bayebatikali na mituna motuna epa anengwa yenge kenu matondo mingi na opesa biso maloba tobengami na kombo ya nengwa kibwanga touti na terre jaune tozali moko na kati ya batangi nsiku mutuna na biso ezali boye yambo tovutuka touti na mangoma bapaya kasi kuna na mangoma bapaya na banseignement na bango négatif ya banengwa babandai kwansenye biso ete mwasa libala esengeli kolala na ndaku bolumbu kasi tangu toye kozwa boyebi o esengeli tozala na yango tokutani tozali na batata
mususu oyo bavutuki nanu te kasi biso banengwa tozwi boyebi wana esengeli totosa oyo ezali posa ya mobali na kati ya ndako pamba te na liteya na biso ya 6e bazoloba mwasi azali pe kolo ndako kasi nsima ya mobali na eteni wana esengeli totosa posa ya mobali oyo azali mokonzi na ngai to esengeli tobatela kibotata mukeli kati na biso mutuna na ngai nde yango wana nalingi nayeba esengeli nalingi naloba boye esengeli kolala bongo to esengeli kolala na bilamba mutuna na ngai yango wana ya mibale biso tovutuki musala na biso ezali toteya bandeko pepe bavutuka na kovutukisa baninga ese ezali na lifuti to tozali kana posa eke biso nyonso tozwa boyebi wana to eza na lifuti moko oyo tata mukeli abongisi mpo na biso tokovutukisa baninga matondo mingi tokoyanola ngo na mwalo mbango kolandelaka ngonga na ntango oyo moto azangi boyebi ndeti na biso boye mpe bandeko balandi baye bazolanda biso soki ozwi libaku ya koyoka biyano oyo tala kote ozali obongwana to otikala lolenge ena ya solo yango tolobi banso to ya otanga nsiku mpo soki na mobali na yo atangi mpe nsiku yo moko nengwa oza na kati ya nsiku bokozala na kopesa na koyamba eza kutu mutu ayebi so teke longola lala nango yo moko mba moko oyebi ke oyo eza malamu oyo eza mabe kolala bolumbu ya kozala na elamba te eza mabe mabe makasi mpo na nini eza mabe eza mabe pamba te ntango tolalaka tomiyebaka te toyeba eloko moko tomibatelaka te kolala eza lokola mutu azongi to mutu akufi mosuni na yo oza lisusu na contrôle na yango te molimo ya peto to molimo ya bosoto nde koki kozwa contrôle ya mosuni na yo lokola biso toyebi ete ti totambolaka na milimo babateli na biso banlongo mpe bakoko na biso oyo bazalaka na biso esengelaka te kolala bolumbu ntango mosusu etumba moko ekoki koyela yo balingi baya kosala intervention bakoyoka yo soni batiki yo mabe ekomeli yo fotya nani ya yo moko tobanga milimo oyo emonanaka te ke moto azomonana soki mobali alingaka ozalela bongo somba barobe ya kolalela bajipon ezali barobe ya butu ezali soko olati ya kolan mabe kolala mpe na kolan te mwasi alala na kolan te barobe ezali somba robe ya butu na yo bobenga robe de nuit etiki yo nzoto me kolala bolumbu te ozokimisa milimo babateli na yo na eteni ya kovutukisa toyeba ete na musa yango mona efumu alingani tozala na mapamboli bazelaka te okangi maboko fandi eyoka kokomela balukaka yango babundaka mpo zwa lipamboli kovutukisa moto eza na lipamboli monene ya makasi liboso nanu ya tata mokeli oyo akeli yo mpo olongoli mutu na liwa ozongisi ye na bomoi mpo kobelela milimo bapaya banzambe bapaya eza kufa kozonga na bonzambe na biso eza lisekwa donc olongoli mutu azalaki na liwa ozongisi ye na bomoi eza mapamboli epai ya tata mokeli esuki kutu epai ya tata mokeli te libota ya ndeko oyo ovutukisi libota na ye ya molimo toyebaka te bisengo nini oyo bazwaka na ntango balongwe na ngambu wana bamoni ke mpo biso na mosuni tomona nasambelaka yesu nasambelaka mahome omona ngo lokumu na okende kuna te babelelaka bakoko yo moni na mosuni me na mokili ya molimo bakoko na yo oyo bakenda bazokelo pasi mpe mawa mpo baza na baboloko ezosenga nini yo ovutuka ozonga na bonzambe na biso mpo okende kolibere bango na bowumbu mpe na boloko oyo ezwami bango na bonzambe ya bapaya kuna na mokili ya molimo
donc ntango ovutukisi ata 2 batu 3 batu yeba oza na lipamboli monene mpe okoti libota ya ndeko ovutukisi bakoti niongo na libota na bino kuna na mokili ya molimo bisengo na bisengo nkembo na nkembo mpo kaka ndeko avutuki yango na oprofite na papa nabakisa lokola yaya yanolaki me tobakisaka mokie musala bosala wana bino bomoni ota mosusu na kimusuni boyebi te molimo nini oyo epuse bino ya kozwa mai oyo bozolanda na televizio mpo bokende kokotisa yango na esika kuna na mpe vya longo donc boza sonya nzila na bango kuna boza mobikisi na bango kuna donc soki bobundi bolongi etumba wana siko bobunda pena bolonga yango mobimba batanga nsiku yo moko tanga ozwi boyebi oke yo otangisi bango mpo baza nao na boyinga ntango oyo bomelange yezu na walongo fumuki mbangu eza libebi makasi basangisa bonzambe mibale te mpo bonzambe eza na bafrontiere nango donc tosala makasi tovutukisa mpe bandeko na biso mpo tozwila yango mapamboli matondo mingi matondo tokolikia toali pembe tokomonana ata toali na suka biso ndeko ndombele quand vous va mon télévision tozali na préoccupation moko ya moke kozwa minute mingi te tomoni baconférence ebandaki na lukunga ekei lelo toali awa na ntango mécanisme to barrière de sécurité nini bozali kosala tango boza kosala baconférence mpe bozali koleka c'est-à-dire soko okati matiti polona il faut landelaka mpo matiti ekomenase yo soko yo ke yo tiki tango okoya kokuta matiti ekoli emenase milona na yo tango boza koteya bamama lolenge ya kiboyindo lolenge mwasi ya moyindo asengeli azonga mpo tokutaki bongo me tango bino boali koleka toyoki awa mituna ya bavivre frais yali tout autour na bango bikala ezali tout autour ya bango bamini jupe bacomportement nyonso bino bozali kobundisa eyali tout autour na bango tango bozali koteya bango minute eza peut-être moke awa tozosalela chrono 2 heures boza kotala montre mais tango bokei bakotikala en permanence na bizaleli wana nyonso ya kala oyo détruire mwasi ya moyindo bozali kokanisa nini nsima ya baconférence oyo sécurité nini bozwei mpo matiti oyo bokati eya komenase te milona oyo bino boloni matondo mingi bandeko baintervenant matondo mingi nzete moyindo ata ndombele bontale ya solo maebolobi eza mozindo mpe na ntina makasi kasi biso toye tosali mosala na ngambu ya ntango kolongwa biso esika touti na mongafula totiki mongafula toyeti ntango mpo na koteya banengwa ya ntango vuvamu ezali na biteni nyonso bandeko bavutuka ya eteni iye bango nde bakozwa mokumba ya kosala suivi mpo awa mpe banengwa bazali banengwa oyo baye awa babengisami pamba te banengwa ya eteni oyo nde balandaki bango batikeli bango lokasa nde babengamisami awa biso tosali mosala ya koteya bango na bango moko baye bayoki nano prise de conscience na bango moko baye bayoki ezalaka mabe oyoka te mais soko oyoki ekomi ngambo donc bandeko ya awa mukumba na bino yango wana bolanda bango babunga te balia lisu bosoto te balia biloko ya bopeto matondo mingi eza lolenge moko tolekaki na bandeko ya lukunga banengwa oyo batikala na lukunga tozomona bango tozosepela ndenge bazoya bazobenga ntuka tozope mwa changement bana na biso tokomi kolandisa bango mae toyokaki tozosepela eza mosala ya pamba te oyo tozosala
elongwa biso munga fula koyaka kotambolaka eza tozosala mosala ya tata mokili po biso mpe toluka mapamboli matondo mingi tozokoba na mituna tokobakisa biyano bolimbisi mama bolimbisi bosimbi mikro botuna kasi nataki kibi te bana nyonso baliaki te kaka mona aliaki lobi na njoko nyonso matondo mingi yambo boyanola na préoccupation ya mama molonga baleki ayaki mpa vita bandeko tolanda na motuna ya moko mopanzi sango molonga baleki ayaki mpa vita akabwani na biteni lolenge tozotambolela molonga baleki ayaki mpa vita na esangisi oyo tobenga wana eteni ya changu baza na esangisi mobimba baza na mosangisi mobimba oyo asangisaka bango na esika oyo tozali eza na mokambi mobimba ya bamama oyo atalaka makambu ya banengwa donc suivi ekokozalela biso pasi te mpo toyebi ete molonga baleki ayaki mpa vita eza na commune nyonso charge mpe ezongi na bandeko oyo bakolo tobenga yango paroisse esika tozali tokolakisa bino bango nsima na biso koleka lokola bazali moko banengwa baindo esengeli bazala na suivi na bango mpo bazongisa bango lokola baye lelo bakoba kozala na biso elongo nengo alobi mama alobi alambaki yoka lobi na kibe te toyebi te alambaki nini fo banda kolimbola alambaki nini mpo alobi alambaki yango mpe motuna tolengeli alambaki nini ebongaki te ndenge nini matembele mama wana ebike wana kozanga pata biyano matembele batia yango mpe kibe ya loko ezosenga biyano bino bomeka mpo soki ezalaki ata ezalaki toza ata ba 13h bange basomba ngo anga nalambaka matembele aho ezanga gomemela bana matondo mingi mama na ngai solo olambaki matembele bana baboyi kolia yo moka moto olie obwaki nzungu mobimba pasi yango mundele fo akende na biloko ne nyonso ya mabe omoni eloko ya mabe yango eza sukali na nsima ya sukali ebombi nde makambo omoni meme na baji oyo bato bamela mo eza makasi lelo mimbongo lelo mumbongo ekomi na bagene na lelo ye wana na basache ya ji na mutu abosani ke hôpital alobi nde azotambola nango hôpital alobi maladi baji wana eza maladi bolanda colorant wana te moniki ndele mo alambela yango te ezodétruire lelo bakiste bamiome bavibrone bahernie oyo ekomi soki ndenge nini bacancer eza kaka kouta na biloko wana mama bolanda sukali te matembele ntango moso osombaki mpe ya kisi mpo ya kisi ezalaka vrai bololo luka kolona sikoyo bana balingika nega mpo na nini mama kolemba te sikoyo baliaki basombaki bapoisson basombaki nini mpo balela fufu to nini bino bolemba te bomoni likambo nyonso ya malamu na ebandeli ya bitumba eza pete te sikoyo yo fo opersevere pamba te yo nde kolo ndaku yo nde moto osimbi libota mama aza nzungu lokolo oza nzungu mokili mobimba bazozela yo elamba biloko ya malonga oyo bato bakolia banda sikoyo kozwa ntango ya kolimbolela bana wana ke mbayaya soki nalambaki boye mpo na boye eza mpo na bolamu na bino eza na maladi eza na boye eza bozwa te ke lokwa lobi babwakaki lelo tya kibe te bakozwa elan wana yo lamba kaka kotyaka te loko ozwi conscience wana lamba kaka kotyaka te ozwi mwa lizudi otyeli bango ozwi mwa mbisi okauka obwekeli bango na kati mwa sukali wana ya mbisi wana bakolia mpo kibi wana nayoka esani etyaka mwa sukali etyaka mwa gu moko boye lamba ngo ozwi ata mwa sika ebwakila bango yesa oyo natyaki kibi sukali kaka ebotyango mwa sukali donc bino bolemba te bolamba biloko na bino naturel bana na o bakomesana kaka na gu wana suka nango bakolia mais soki olobi ke nazongela kaka
ozoluka maladi mpona bana wana na mokili lelo ya kokoso ekosengo bambongo mpona kozwa soin ya bana. Donc bana badomine yo te, yo domine bango. Matondo mingi. Matondo mingi kinani matunga. Mama. Oyebi ke biloko balambaka ba cube to compété na mama. Biloko wana ebela te. Isa constanga na sali. Tovandi na lopango moko. Nga na lambi nazolamba pondu. Na tuti mutali boso na tie pondu na moto. Voisine atie pondu na moto na sima na nga. Balambi na fufu bale pondu na nga eza na moto. Donc bango ndenga tiaki pondu na moto. Azwi soki 5 soki biloko wana. Ndenga tiango quelques minutes pondu ebeli. Elakisi kaka ke bango bazwaka biloko wana lokola référence ya biloko na bango ebeli. Ebakisi goût wana na biloko ma biloko en soi ebeli te. Destruction monene. Biloko balamba yango bakitselaka ngo mutema. Biso toyebaki uta classe na 17 akuta nzunga pondu na moto. Olingo obeta mutu. Ndeto boma mama abino. Ponde bande kosala ba 2 heures du temps na banzungu ba mama wana na moto. Mais lelo ponde koma kosala ba 45 minutes. Bona pondo ndenge nini. Dama peneza ki sorti pondu na moto bosana. Yoka ngo sola ya nzete wana ki wai ndenge ezo benda ba voisin ba na basani. Lelo so damba pondu nga koma ko mituna, pondu se bimisa solo, no se bateza sola pondu. Kuna bazo lamba nini ezakaka elambelinde bozwa référence. Imaginez mutalambi matembele mupuka ya 500 francs mache 3 kib magie. Olingi nzoto na ote omoni bana mibali batata na biso sozo sala bongo ozo boma ye bomoto na ye dikola kolesa biloko wana. Doto sala ngele lobi lamba matembele kene somba mbisa wakaka oya banyoka boka na lamba pena matembele nebike kote matembele la fresh ezalaka lamba ngo chango banyoka wana pesa bana bongo benga biso na nzela singa. Ya plus grave kaka kibwana ba mama o bateka ba malala bomwende malala ebimi boy pilipili na mungwa atuti azwi kib maja sainin atie tala degré eloko wana elana nu poison otie na moto te oliango siko ya mubesu bake musika mwamba ya nguba bokomo chango ba levir obakisi na mwa ndambu ya farine po evimba oteka ozwa bénéfice masumu nini oyo tozomema tokeba koluka bénéfice te po odétruire bomo ya mutu tokomi kolamba bilambela mwanza yango mabala ezokufa oyebi kolamba te balakisaki ote kosomba biloko ya restaurant mobali alia bamama tozwa tango yango toprofite na mwangonga 1 minute tozwa tango pe ya kolakisa bana na biso kolamba mwana kenda kotambulaka te pa bavoisin ke kosakana esiko ozolamba ye aza wana yaya tutaka tomate azotuta osisi omoni bakataka litungulu siko natie sauce na moto natie mafuta omoni ne bayeba mafuta ndenge beli bwaka matungulu opesi azosala baexercice wana abwaki matungulu siko bwaka boye tia tomate toki ebimisi mwa ngai bwaka na sauce mai ebele na biloko gute boti kolekisa mai ta mosusu ote biloko ta moke yango tie supu ebele oyoka ngo gute supu po ezala mwa kilo ya mokie po ebimisa gu ya biloko tolakisa bana na biso kolamba epi kolamba yango ezala naturel biloko naturel po etonga banzoto na biso totika koboma bandeko na biso na biloko oyo tozoteka surtout bamba biloko ya malewa wana kutu batiango bakibi sans pitié tokeba makasi matondo mingi lisusu na bino banso conférence na biso bendi suka tokolekana toyebana banani bayaki tozalaki bongo na banani nde tokotelemisa yambo ya biso mama tobanzi bomonaki bango na bokoti na bango nde bazali bongo motu ya molongo baleki ayaki mpavita na kombo ya nganga ngunza mwese kyoa mayunga nkusu
oyebi ewuti na nesongi ya nzila ekitani na bango epanzani na biso bana na bango wana soki bomoni bango se bazwi maloba bato nyonso base mettre d'accord po ye apalolaka bango linioko ezalaka miniti moke bomoni mbala moko mosisa mabongo makasi lisusu mpo na bango. Tozali bongo na mvunzi molandi ya Afrique centrale relais Congo foi pe bongo déjà avant télévision na koliki ya lokola bazo jouer rôle ya déjà avant télévision bazo landela misala libanda nde kasi pona bango bango esika bana bakei kosalela misala balembaka te kozala bongo na biso. Tozali bongo na kolondaku. Kolondaku epai wapi tovandi na quartier 5 na avenue Bonbon Sucré. Numéro 6 babi arrêt Langiloise. Tozali bongo na Mbemba Zulu tokote misa bongo kilandi kibanda toko akomona bango kolondaku ayambi biso. Matondo mingi tozali pe bongo tango nyonso bazalaka na biso mais tomoni na ba conférence na simisa tolobi banionga bokene nanu nga na hotel la bino musika tata baro na biso ya tikalaka te lelo na lisanga vutuka vana mpambu vidila azali bongo chargé à relations publiques pe informatique na imprimerie mbwetete tokotelemisa tata Mampuya Walungila. Matondo mingi tata bao matondo tokotele misa babianga mina biso nyonso bana ndako tozeli babianga mi nyonso azalaki invité nazwaki lokasa nalandaki conférence na nzela etando namonaki publicité bino nyonso oyo bosepelaki kosangana na biso na mokolo mwa lelo tokosenga bino botelema. Esengo na mitema lokola tomoni bino boyokaki motuna eye bino lelo tokati bongo matiti suivi eza ndenge nini oyo eza ndako na bino tebeke tozwi ba adresse na bino tokolekaka de temps à autre komonaka bino na lingomba na papa opesa adresse bozwi lingomba ya papa tokokendele bango na lingomba babongisa babengisa biso bamama toya kokota mpo tokata matiti malamu malamu. Tokotelemisa ba intervenante na biso ya mokolo mwa lelo tozalaki bongo na intervenante ya yambo bango balobi malobi ezangaka bango te na munoko soki babandi soki okati te bokoki botanela tongo kilandi matunga bwanga kasa o azali bongo molandi ya nganga ngunza mwese. Matondo mingi kilandi bokoki bovanda. Deuxième intervenante na bisa zali bongo CGK secrétaire ya Kimvuka, secrétaire ya Molongo Baleki, Lundi Mantsoki ya Molongo Baleki, na kombo ya Nengwa Ndungu Kakula Mansoni. Pe bongo tokotelemisa bandeko bavutuka banengwa ya eteni oyo na échantillon iye bomonisaki na mokolo mwa lelo mpona koya koyoka lisusu mateya ya mokolo mwa lelo banso totelemi. Oh balobi na nga aigle fokota tomona bino matondo mingi wana tozongisi tovandi wana tozongisi bongo matondo na équipe mobimba ya Vam Télévision epai wapi toyambaki bongo DG toleki bongo na koyamba
secrétaire général to Lundi Mantio qui a VAM télévision na kombo ya Noko Ndombele. Elongo na équipe mobimba tomoni Noko Tambi chargé ya production na VAM télévision. Dete Kwaku directeur technique elongo na équipe na bango mobimba kuna ne tata Kwaku na régie pe petit mais costaud na kati ya nasima matalatala. Ce qui ba mwangisi ba télé maratata le boko to mona ke VAM télévision bien représenté. Matondo mingi po bolembaka biso te biso molonga baleki bolandaka biso toto bito ke na samai tozaka na ba caméra na biso na VAM télévision en tout cas matondo mingi to betela bango lisu maboko tozongisi bongo matondo tozongisi matondo na basadisi na biso tozongisi matondo na équipe na biso ya sécurité bankengi na biso po bango pe balembaka te baleki baokende wapi o baleki baokende na mpasa okuta bango yo na okomi te bango na basadisi esi bakomi maboko makasi na bango pe lisusu mpo nini te na bahéros dans l'ombre ndenge toyokaki atouti monga fula totambolaki pe na bayo basungaki biso lokola ba chauffeur lokola bango pe bazolemba te na kozalaka na biso ntango nyonso soki tosalaki déplacement maboko makasi mpo na bango maboko makasi mpo na biso nyonso baye tomonisami na mokoma lelo modératrice na bino bon nakoki kose présenter te bato bayebi nge donc bato babi bayebi nga te naza pe bongo Kilanzi oyo nalandami na Kilanzi Matunga epai wapi tosalaka mosala epai nganga ngunza mwese na kombo ya Kilanzi Mbala Mansanga Kimpa nakobakisa pe bakombo na bango nyonso babi kombo suka bomba wana ezali biso toza pe mopanzi sango na manaka na biso na VAM télévision epai wapi déjà pesela biso esika to nzela émission lolenge ya bomama donc ngai soki naza face à bamama babal perdi kaka ezalaka mpo mwasi asala nini abongola bizaleli matondo mingi ebendi bongo biso suka ya manaka na biso mokoma lelo wana totelemi telema mwana Kongo moko mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bonsomi tombola elongi evumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimya batwanguya na bosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimya mwana mboka yeba nzembo lokumu na binwa bosangani na lolendo kumisa lelele na yo ya ntina ya bosomi Kongo epambwama ya bakoko mboka elingama tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa
matondo mingi tokotika esika na mama yambo na biso bokabwani tokozongisa bongo matondo na bandeko baza libanda ya Afrique wana tomoni nengo masebo esika bazali molandi monene ya mosala iye po azali bongo moko kimpa matondo na lolenge iye bokanzelaka biso ntango nyonso pe bongo matondo na nengo abasonga mbala kuna na France na ndenge botiki molonga baleki te yayaki pavita ntango nyonso liso na bino atako bobima mboka kasi liso na bino ezalaka obe epai botikela molonga baleki yayaki pavita matondo mingi na bino na maso bozosala matondo pe na bino banso oyo boencourageaka molonga baleki yayaki pavita na mosala monene iye bazali kosala mpo nini te tozongisa matondo na bango mei nisongi ya nzila fumukusu kia monzala mpanda na ngola mai na bomoi liyebo ya nzela koko ya suka mboka na mosala pe na boyebi oyo bazali ntango nyonso kotya kati na bana bato oyo lelo soki batelemi liboso ya bato bametre mpe bato d'accord matondo mingi na bino ta